Ça va mieux maintenant? Ça va? Coucou. Ça va mieux maintenant, Bozo Kanga? Maintenant, vous m'entendez? C'est bon? Soins Ali? Dites-moi. Soins Ali, Bozo Kayaya. Pour soins qui maki. Alors, lelo tozongeli su maso na biso. Salut. Salut. Ah, maman. Fumbingalasa. Waouh, salut Dorcas Sengo. Siko boyo kanga bien. Hein? Oh là là, n'a piqué crise. Donc, à binoté. Ok. Là, maintenant, petit à petit, on va commencer notre petite conversation. Marcel, bonsoir. To banaliso na biso na tanda bat bazo ya po lelo so bat bakoti te ba raté maswa kitoko lelo to olanda témoignage à maman moko. Et ça là passe mingi, les gens souffrent. Et moi je choisis kolobela makambo etali ba divorce parce que quelque part ils a banni. Donc na ba église na biso ba lobela ngote, na famille mote ba linga yoka keno muta divorcer. Mais si ko so to lobela ngote, qu'y a-t-il des gens qui divorcent et qui sont peut-être aussi innocents, n'est-ce pas? Boye bisanga, est-ce que les décision mabe? Est-ce que na osala mabe? Pour wat musu ba oloba o yo nini o bon oloba mamba bon sa mabala te. Yo zo loba ka makambu ya ba divorce. Mais non, l'hôpital et yambakate bato baza bien. Boye bisanga na. À l'hôpital bon tokenda peut-être ba check-up, mais en réalité à l'hôpital, on y va quand on est malade. Et moi, je choisis de parler des choses qui ne vont pas dans notre société. Alors, on a niveau de divorce, c'est très important parce que d'abord, à venir, il y a mobile, moi, si ils sont en danger, ceux qui sont encadrés, et puis, à venir, il y a bana. Et ça, n'a pas si. Il faut que l'obé la réalité et belé, au bazo vivre. Après, divorce, au moment, maman na bana, 4, bana 5, Azoé batia ça la négeni parce que la plupart, alors je dis bien, surtout les femmes, 80% à basi na sorona ba problème à libala. Elles tous disent que bakana jamais na vie va divorcer une fois, 2 fois ou 3 fois. C'est ça qu'elles disent. Donc eza biloko moko ezo surprendre bango nandila. Ba biloko ezo surprendre mibala, ezo surprendre ba papa, ezo surprendre ba tebele et ça fait très mal quand on n'est pas orienté. Voilà, tout ça là-bas, faute et belé ma casse. Et toutes ces personnes-là, donc, balobi, n'a pas mariage, donc c'est ça les marques, 40% à mariage, wana et koufaka. Et, wana les statistiques à batamokil. Et maintenant, qu'y a-t-il, n'a pas toi, n'a surtout ba divorcé, et que bato s'occuper n'a pas ngoté, n'a pas blessure au bazan, n'a pas bato ba divorcé, bazan n'a pas pota minene, au so ba traité, et puis ça ba bombe, hein. Donc, j'espère que vous êtes d'avis. Blessés à divorce ont besoin d'être soignés. Effectivement. Alors, pour être soignés, nous avons besoin d'écouter. Tant que vous avez que l'eau aucune église, pour réconforter les divorcés. Il y a un moment où vous avez divorcé, vous avez l'église. Comment se défouler na ba boîte na ba bisika na parce que il y a ezana sika mokote o ba yamba bango et nous on a décidé vraiment d'en parler pour aider cette masse voilà pour batambola malam basalaka ba faute te. Donc lelo tolobaki tokolobela comment se comporter après le divorce ou alors pendant que le divorce est au salim.
Alors, pendant que divorce et salima bandekonanga, c'est que j'ai constaté avec la plupart des gens qui m'appellent, et ça que, et là que les kakawane ezali plus frustration, ou ezala na kati ya mitema bato. Frustration, surtout kobanga. Et là, bato balinga libala, donc abotama linga libala na ye, linga mobali basi na ni ba benge femme mariée, ali ba benge homme marié, asali nyonso pour sauver, mais esimbité. Ce qui a longue place on a te ou soit c'est lui qui meurt ou alors il aura mo sali ma place one. Donc batuana bazo se sentir abandonné d'eux-mêmes et tant que sous na l'église babi ne divorcez pas. OK pas na bino ba ebisio que non te awa bibale kufaka te. Yango moni to lobela ngo. Ba comportement et adopté na kati ya période wana o ezali ya divorce à cause de la peur parce que bato na babanga mingi. Oye bate je vais continuer comment? La peur et bot sera frustration, colère, makambo ebele a bien te na kati ya motema. Et ces gens-là souvent et lokoni basala romona avant à divorcer tant soit ça luki déjà moi chéri mon boy libanda. Akoma da ko solo na mibali akala. Akoma ko solo da na basi akala. Avant déjà consommer divorce ango. Pour la nini, mutu azo luka siko côté oyo akozwela moi repos. Côté oyo kenon, ce qui koto est simbité comme ça, je vais m'appuyer là-bas, n'est-ce pas? Donc au moins la mobile azongela, ko solo la na moi sakala ou bien alingi moi simo boye. Na ba réseaux sociaux, je ne sais pas, bano betela nga kutuna moi sana toka bwana mingi kutu bazo kendaka na ba Congo na biso wana tam susu kaza na poto wa ba kia lingi moi siku na ba lingani pona nini. Azokima o ezali pour wana ya divorce pour azokanisa ke soki na zwi mutu mususu ndeko alléger passe nanga non bandeko nanga moi mutu soko zozoka ko lingate ozipango o tchongo ba bandage moko boye likolo sans pour autant que o traitango ozo baksango microbe. Il ne faut jamais, alors jamais, dans cette période-là, aller chercher quelqu'un dehors. Il faut attendre et puis assumer. Il faut attendre et puis assumer kota elanzambe. Eza faute ya kosakanate. Au moins, attends, oko linga mobile ngo libanda, oko linga mwasi musu libanda. Mais moi, si on a à aider te pour yo résoudre ba problème na yo. Peut-être que va confier en el souka na kobongisa. Mais au moment na va confier en comment il y a sous ma casse pourquoi parce que yo ko linga mobile libanda ko linga moi si libanda. Moi si on a libanda souci na ezake libanda ngo kufa pena bien pour yazo esikati. Mobile wana azana na posa ke kufa bien yo yazo esika. Et surtout bat basala bon mingi ya mibali. Oui basi basala ka mais mibali mingi ba koka ko supporter te ke avanda ye moko na période oyo ezali ya divorce au mona mbangwa sa vide ya mutu mususu et mutu wana comme ko tia pression a comme ko renforcer moto wana bandeko to sakana te ndawa libala to tonga ngona pasi ndawa libala to tonga ngona pasi donc marambele kai kuna zeka mama mabete ezapena mama malamu oyo leka ki boboti bana il faut être prudent alors il faut essayer de faire de tout son mieux pour sauver si ça va tenir. Ce qui est simbité, c'est à ce niveau-là, moutokolo bakeno. En tout cas, la salaki, nyon surtout. Bonsoir, mon balangai, Marceline, ça va, hein? Na salaki, nyon so, mais na koka kite. Mais avant même que tout le monde s'écrouler, oh, gaga, bateau, si bakimi déjà bateau. Ils allaient rater. Donc, il faut qu'on arrête tout ça et qu'on commence, voilà, à se concentrer sur le vrai problème. Parce que bakimi a un problème, moi. Oh, qui m'a vrai problème, que Lucas solution, libanda. Il y a personne qui va mieux t'aider, il y a libanda, mais zara, yomo na katanda kunondo mto Lucas solution. Et alors, si le divorce est consommé, na ebisi bino na niveau na biso ya batamangale, koma mamba bitumba. Moi, je vous ai toujours dit, il faut laisser. Et là, on dit, on batika na bango te. Mutu soka lingyo lisusu ta boyi. Pourquoi tu forces ça ka? Mutu soka abina lingi sute. Faut pas forcer ko yina ezalate.
Mama mora benga bi ngam na salela eboye, ngam na futela ba classe, ngam na pefe mukanda, ngam na futa bo na sala boye. Les lois se décident tika nga bande ko tika na ebsabino, surtout biso bana basi. Ezate ke so futela mobile ba classe ou bien au PC mukanda ne akomi condamné en vivre na yo. Ava condamné te. Le lolo be akola mukabina lingi na nga sute. Est-ce que linga ki pona bolingwa solo ou bien linga ki pona intérêt? Intérêt oya yela qui peut-être azui. Tango azui, il faut ça la sous deuxième choix. Avanda na yoto, afanda na yote. Alors quand quelqu'un dans le mariage se décide que nga la ligne na nga sous-souté, donne-moi ma liberté na lina kende. En tout cas, je conseille aux gens d'accepter. Mais je vous dis la vérité. Il faut accepter parce que moutou o asi akei. Orope ki se ndeni. Tika ya kende na ye nanu yo nzima parce que tant on nzimi yango au bongo li déjà match. Au changer de ama solo. Ici je dirais tant on moni que au sali tout. Mais au koki ko biki sangote. Mutu wana komi na vraiment kende. Musu ko ma mobala koma ko yiba bilamba. Moi ça koma ko bimisa biloko moko. Non. Pesa mutu liberté ou alingi sous kufa na yote. Et ça la kapasi na zoe bisabido na yebi. Et ça la kapasi donc douleur comme on a que surtout basi oh na ba mibali oh ba mibali ba valeur wana balinga divorcé. Balinga divorcé. Mais tant on va forcer yo ya au sani. Tu vas t'appuyer comme ça sur quelqu'un. O alingi na eli susute yango zo komisa suma kamu makasi va confier zo ya pena makasi. C'est ainsi qu'il faut accepter malgré que ça fait mal. Na milieu na biso africain, il faut tout apprendre et loko nous devons grandir. Au moins olingi mobali, olingi mwasi. Mais au côté na nzoto loko la sonzo et bongote. Okokota mobile lokola sonzo te. Okomolanda ebisika nyoso, asala boye yo na sima, azonga boye tout ça là. Donc tu te dis que sans cette personne, ngana okoko vivre te. Mais il faut savoir aussi qu'il y a aussi des faits naturels dans la vie hein. Mutu akokufa, yo kangama yi mutu boye boso akufi osaneli. Donc quelque part il faut équilibrer cet amour là. Chez nous les Africains, yeko le kana mindela nguna makasi. Oh, zomi mona souste que non, tu existes sans cette personne-là. À kota kyo tellement que chemin mon sous est à la rater. Donc, na vie quelque part, on ne peut pas donner son cœur à 100% à un homme ou à 100% à une femme. Donne ce qu'il y a à donner, ce qu'il y a à donner. Et au moins, on peut s'exater, moins on peut s'exater. Parce que moutou akoku falobi, moutou ako salaboye. Ceux qui ont monaki porte ya sorti mousouste et à difficile. D'où nous devons apprendre ya kozwa bolingonde mousouto tika mama bitumba. Makamba ko swana ko lela batu bako loba batu bako sala. Il faut tout grandir à ce niveau. Vina yo ozo vivre na kati ndako. Eza pona mobali wana te, eza pona ba camarade ya libanda te, eza pona ba camarade o ya nini te. Donc ba famille kuna libanda ba yebi makambu yo vivarate. C'est toi qui connais. Les gens doivent se développer personnellement et commencer à s'imposer dans la vie. Vivre sa vie librement par rapport au nzambazo memelayo. Aujourd'hui, tout divorce est attribué au diable, aux liens de famille, ba makambu ebele. Qui a dit ça? Qui a dit ça que tout divorce est attribué aux démons, aux makamanenge na nenge? Non. Il y a certains divorces, selon moi, ces divorces-là doivent exister. Ah, j'assume, hein. Parce que, ezana ma bala to ba relation musu to koti. O ezana plan nzambe te. Eza plan ka ya yo mutu. Peut-être avant qu'on ait une relation, nzamba sa talisa ki yo déjà. Que awa, kokota te. Mais na mutu makasi no kei. Ben, tant okota kuna, tu vas payer. Et si tant yo ba ofuta ba po kase, okomyo, nzamba tiki yo te. Rappelle-toi très bien que tu as eu des signes.
olotaki bandoto, batu bayebisaki yo, ba famille ba avertisaki yo, attention. Mais yo otiaki tembe. Okoti na libala, tu ne t'en sors pas. Au lieu comme makasi okomi ko régresser. Au lieu avancer, okomi nde ko zonga sima. C'est presque ta mort. Batu mingi ba okanseke ba vivre mais zo bande liwa déjà. Libala esalema pona bongote, attention. Libala esalema pona bongote. Libala eza endroit ya épanouissement. C'est vrai que mi pepe koya. Mais mi pepe wana ekoki te kozala ke mi pepe banda bo banda. Non non non. Mi pepe yaka et les kaka. Mais bah tu faut pas vivre bonheur na kati ya libala. Quand tu es seul, tu es déjà heureux. Mais ce qu'on t'a au côté na libala, comment se fait-il que comment mal à l'aise kuna? Parce que les gens bah enseigner bango ma bé, c'est que c'est libala ne balobala biso pour les meilleurs et pour les pires. On mona monta on ça maramna ko. Ayebi que non, cette femme est acquise, cet homme est acquis. Donc, Paulin qui boit kalobi vraiment bisika mosusu bako takate. Oui, bisika mosusu bako takate. Cette femme est acquise, cet homme est acquis. Nako sala elo konyo sona alingi azan esika okelete. Et la personne qui dit ça, elle est consciente. Ayebi elo kwazo sala. C'est comme ça l'homme. Tout ce qui est acquis, ndegonanga. C'est comme ça que tu prends ça. Bolimbisanga, hein. Babenginga na téléphone. Pardonnez-moi un peu. Là, je suis en live, hein, je te rappelle. Hein. Ok, ok. Donc, pardonnez-moi, j'ai reçu un appel. Donc, Moutounion surtout a dit que moi, sur Moubalio, c'est un acquis. Yaya, au salabe fort et bélétin. Hola, kula, Claudia. Hola, apostolo, docteur. Na pesio mbote, nangola, Luche, atakuta, on va boire ça mutu yaya, ok, nawapio, ba bisous belé, je t'aime beaucoup. Donc, tout ce qui est acquis, tout ça, les langues de forte. Yango zo mona, mutu aza sous le mota au produit, parce qu'il a dit de toute façon, oh ya ok, de wapi, de toute façon, oh ya ozala wapi, mami baza bonsoir, na pese ba moto. Voilà. Donc, toye baka tant tozo kota na mabala ndenge ya ko régler ba montre na biso ya bolingo. La Bible nous dit aime ton prochain comme toi-même. Mais aime ton Dieu plus que tout. Mais le comment na mabala j'aime mon mari, j'aime ma femme plus que Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je peux pas aimer mon mari et ma femme plus que Dieu ni mes enfants. Parce que Babi Nabiso, nous avons un Dieu qui est jaloux. Soli mobali no akomo zesika nzambe. Mukola kolobaki alingi susute kaso kufite. Moi si na zwe sika nzambe mukola kolobaki na lingi na ngasute okufi po option muso ezate. En tout cas, moi je pense que quand Dieu a créé le mariage, hein, il n'a pas voulu que comme année tozana ngolelo. Et d'ailleurs, ma maman biswa kala, ba koko la biswa kala. C'est pas comme ça qu'elle vivait. Elle vivait pas comme ça. Au moins là, mon bali moko ana basi bise. Donc mon bali banda kenda so côté ni ayebi na ete mukola ozongela zongele kaka yepe kota tika na bane ba vivre na bangi toko. Mais ya lelo bolingole ki tellement makasi ke to ko ko lachete ko makabwa bitumba. So yo mutu alobio akena yo ko mo bisa bitumba. Ako sala boy susu te, eloko bwa ko simba te, nini boy te, boko mo sala na banko. Papa mo wa bisinga ba bengisa mwasi na poto. Mwasi ayi. Ba fandi ba boti ba mibale. Après un moment donné, moi ça ba lingi soute, tant moi ça zu mukanda. Abia lingi soute. Asepe na mobali te ake kozongela kopene e yakala. Papa na tika na simazo lela. Alobi, maman je t'appelle comme ça, je suis en jeûne et prière na lala anasi. Soto komi minuit na longola bilamba nyonso na tika mutakala. Nazo tangele bapsom. Nazo tangele bapsom ti mukolo nzambe fa beta mwana mwasi po mbongo na ngeza ya pasi. Donc akoma ko lala na minuit alongoli bilamba atikali bolumbu ba lotanga ba psom
alobi na brosaka te nazo sokola te pendant une semaine pour nzamba beta mwasi wana bandeko na ngai ekomi tina niveau oyo ekomi tina niveau oyo ya mutu akomi kolongola bilamba tikali mutakala na kati ya ndako na ye abondelaka mpo nzambe abeta mutu wana tanga bapsaume. En tout cas moi je suis désolé, Dieu n'est pas notre ami. Abi azobimisa moi na ye mbula na ye azobetisa ngo na bilanga ya bata malamu na bata mabe. Quand est-ce que Dieu va frapper nos ennemis? Ça ce n'est pas notre problème. Montre ya nzambe eza ya ngana yote yo nani po bando tindika nzambe ke beta ye. Oh biso nyonso tu bana ya nzambe yo nongo boti bana na yo ya mwana moko caractère mabe mususu aza malamu o anyokola bandinga sikoyo kokuta batu nyonso batelemika babike boma mwana o aliboso okokoka bango nyonso bana yote yango moni Jonas abima prophète mabe batebe ba yeba rate. Jonas abima prophète mabe po Jonas alingaka nzambe ya boma Ninive. Mais nzamba ebisi ya lobi ke yo kela mutu te po eba pasi ya mutu. Yaya mobali wana sali yo mabe. OK. Moi si on a sali yo mabe. OK. Mais est-ce que ça suffisant pour nzamba boma et toi pese malade avant na kiti po yo sepela. Bande ko ngata ba esprit to koma na. Donc quand on divorce, to lukaka mabe ya batu o ba sali biso mabe te. Et ça compliqué mais c'est comme ça. C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ça torture. Parce que ezana mutu moko alinga libala. Yo lingi libala makasi me mutu wana lobi alingi yo te yaya. Eza choix na ye. Asali choix na ye oui boboti bana. Mais alingi te siko bosa nini yaya. Mais siko bato ebele batombaka la piège nini. Piège yo bato batombaka eza piège ya haine. Au moins on continue la haine contre mutu wana. Or quand tu touches à la haine, ça veut dire que baby si vinayo. Luchalobi, une séparation ou un divorce n'est une tragédie. Ah oui, hein? Ce n'est pas une tragédie ni la fin du monde. Ça semble comme ça parce que au mesene qui na mutu, au vanda qui na zone ya confort na mutuana. Et que cette personne maintenant est partie tellement message na comme au banga, tu te dis comment est-ce que je vais affronter le monde. Et c'est ça qui tue tout. Il faut se dire que Akei, à Boinga, j'ai fait tout. Alors moi je dis bien qu'il faut tout faire hein, pour essayer de récupérer. Mais si ça ne tient pas, on laisse partir. On laisse s'accrocher. Les gens aiment les autres jusqu'au point de s'oublier eux-mêmes. Au mona, au lia raté, au mela raté, au parola souma foutate, au kata contact na batunyo surtout, musala kutokenda souma longate, tiba benganyo na musala po mobali wana boya kyo po mwasyo na boya kyo. Nini yango? Nini yango? C'est difficile, effectivement, mais je conseille à accepter. Quoi accepter, les bate que pas Cécilie, parce que pas c'est continuer. Et quand on accepte, mouton a kei na ye, ko sala désordre te. O yebi ke o bon la match. Mouton boy yo. Yo o souki par ko accepter. O soele malam. O sengi bolimbisi. Ah oui, hein. Pour tout ça, bah, tout le temps, il y a qui est beau, il y a qui est beau, c'est que nous sommes ici, libérés, à Kenaï. Yo tika ina sima. Na osenga yo olela lela parce que batebe ba sembla ko minimiser akende eloko moko te nini yango te eza solo te tango vaina mutu mbule bele ya bolingana ki bo passer pe ba moment mo bien o ba na ko sepela pe na ye tout ça là il faut prendre son temps pour na olela parce que mutu akei eza loko okufeli mutu. Yo so mona muto kufeli mutu, osali matanga te. Donc, yo mobali oyo baboyo o landanga. Sala matanga. Moi si o baboyo, sala matanga. Lela mutu wana. So lingo zo ba photo na ye. Otala ba image ya bino akala talaka, lelaka, miyoye bima. Ma miso etanga na douche zo lela na mbete o ayu mate.
Tout se comprendre, hein. Oza yumate pourquoi et là quoi nous ça les thérapeutique. Donc ozo bimisa passe, ozo bimisa douleur. C'est pour ça qu'il y a des larmes. Mais au moins la main a mis ce yé au borolela. Oh na mis ce bateau so tonga et ozo beta akende, je m'en fous. Mais tant bateau ba okendo tika li yomoko ba souvenir. Ouais bi ba souvenir ya biloko moko ya ko attaquer biso. Ba souvenir e ko ya ko tonda na mutuna yo. Ogumu kanisa ba bon moment. Obandi bossa na kutu makamba mabe wasali okomikaka azonga ba mama kombe omona bete la ngali solo mo mama bala ngwa beta kanga finga kanga sala kanga bonyoso maba kosa nga bota bana so kombe libanda mena suka na moso tunie olingi nini o mama zonga azonga na linga ke kaka oh ya solo a omoni donc ba souvenir ya kamakasi. Bah souvenir à ma casse, c'est pourquoi il faut pleurer cette personne. Communiser en côté. Ata bobe banaki lela et tant aussi ça ko lela au monde à un moment donné qui m'écoute. Beaucoup de personnes ne pleurent pas, surtout mi bali la raté. Il y a bango lela la katia motema. Non, il faut pleurer. Ma mi so zotika na kati ezo nyokola mais o ezo bima. Ils ont libéré, ils ont thérapeutique, ce n'est pas pour rien, Miami Suezali, même Bakondi, Balelaka. Ecclésiaste, c'est Bissibiso qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Maman, mamie, on y kota. Comme là, en commentaire, on y kota la live. Donc, il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, un temps pour faire la fête, un temps pour tout. Donc, il y a un temps, c'est normal dans la vie. Il faut que des choses pareilles arrivent. On doit s'habituer dans le monde d'Alélo. Sinon, nous allons beaucoup mourir. Voilà, je te donne la parole dans quelques minutes. Comment dépasser? Pourquoi? À cause du divorce. Mutumso au moins azalaki vraiment n'avenir moko ko promettre. Mais une fois salika divorce makamdo se bénédication à bani baby. Est-ce que mutu o akabwani akoko réussir le sous navité? Je pense que oui. Donc maman mami na personne zela, la personne zela. Bonsoir Arnick, bonsoir. Bon. Je t'ai accordé, n'est-ce pas? Est-ce que Moutou Oyo a sali divorce, ça n'a droit à réussir? Je pense que oui. Moi, je suis à sali divorce, ça n'a droit à réussir. C'est juste question de mentalité. Na monyo boy kokota, na tindela ki invitation d'accepter. Donc, c'est juste question de mentalité au biso ba noir tozanango. Mentalité au tozanango pour na olubake. Loko la ekufi bo esili. Dans les églises, on nous dit que non, il ne faut pas divorcer. Moi, je ne suis pas pour, hein. Je ne suis pas pour. Mais je suis comme l'hôpital qui accepte des personnes qui sont blessées, qui ont deux problèmes, voilà, baïa pour se faire soigner malgré les problèmes nango, bazanango. Yango moninga personnellement, na salaka ba étude ya ma coach certifié. C'est là où on apprend beaucoup de choses. Nazaka libre de jugement. Je suis libre. Le plus important, c'est d'écouter quelqu'un et puis de lui accorder la chance, voilà, de s'améliorer. Yango moni bandekonanga likambu o ya divorce et bébé si ba vie a battu belé. Le fait d'avoir ça dans la tête que ndenge na divorcé bo et sili batu ba koloba nini bana bina bango ko be baba famille nanga bo. C'est comme ça que oyo tozana ngona mutu yango ezo salema. À cause de ça, nous avons beaucoup de frustration. Qu'est-ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qu'il y a à ne pas faire? Voilà, Nakoyo Kisabino témoignage moko. Il y a maman moko azana Angleterre, ma bingilenga kumilenga partir à Londres. Azana Angleterre a betela kinga li solo na ye abino Kisabino voice pour
boyoka bongo nsima nango bosala jugement bopesa conseil ensuite. Pardon, attendez. Donc, soki bozoyoka bien te bosalinga signe mpona yeba. Maman Tabita. Bozoyoka? Donc, dans un pays, il a parti à Londres pour Galandakayo. Et ça, il est déjà moi, Mikolo. Et mon Landayo, en tout cas, ils ont s'appelé Chama Makasi. Nazaki vraiment perdu. Nazoe Batina sur la dégué de Mekasi Chango. Nakomi Kolanda. Ma vidéo Nayo. Nakomoza mwa Makasi. Nazoa na courage ya kobeta pe mwa lisolo mpona badaya kolinga kosola na moto te. Makambo ekomelinga sikoyo meme ata fami na nga nayebi yango te. Yango nazobeka yo mpo tosolola mpo nakabula lisolo na nga na moto mpo ezanga poids mingi vraimen na motema mama. Nazoyeba te nasala ndenge nini. Ngai nazalaka na ndete naza na nganda mine. Alors, na utaki Kinshasa, mobali na ngai abengisaka ngai, papa bana na ngai liboso. Abengisaka ngai na poto, ye nazaki mobali na ngai liboso, tolingana na ye nazaka na 17 ans. Alors, ntango tovandi, une année après, ntango nakokopesa 18 ans, asentaki ngai. Ntango asente ngai, baparents nanga baye koyoka bongo basilikaki makasi, fami bamekasaki nga meke. Babengalaki nga nakendaki kofanda mpa na bango. Nakovanda nati bafami ya mobali babongiseli mwana na bango makambo nde baye kotinda ye na Angleterre akendaki na Londres. Tika natikalaki na nsima na mwana. Nakontinue kaka kovanda mpa na bango. 5 ans après aye kobengisa ngai. Ntango abengisi ngai tobundi ensemble toboti lisusu bana mibale aye kopesela nga dot. Ntango apeseli nga dot tokomi na bana misato me tozalaki kovanda malamu te. Ndenge mobali abengisaki ngai wana nazalaki na droit eloko moko te. Bambongo nyonso nakofuta bana makambo nyonso mosala na kokende ngande na kofuta ndako ngande na kosala makambo nyonso akolia. Ya mobali oyo asalaka namonaka te. Tovandaki ensemble 9 ans. Il faut aimer la vidéo pour Facebook algorithme à Facebook à panza. Bon vanda boete, bon tinda ba like. Oya beka. Azali kolobe loko pote. Mengai pe komona konga indeke nini. Salaire à moto na mona ba kote. Ngoka bana nyonso ezoya. Tolingaka tosala makambo nyonso mengai. Nastikala kata biloko moko te nazozanga na sous-vêtement ya kolata. Alors pasi elekaki ka tellement mingi na baniongo oyo tozalaki kokota mpona kosomba biloko. Tozwaki bakiti na crédit, tozwi biloko na crédit. Ntango tozofuta baniongo wana tozotikala biloko moko te me mboka mobali ezomonana te. Naye komona bongo na bandi kosola na mobali. Mobali asilika lobi na ngai ke biso basi Afrique tozalaka kaka bamiyibi boye. Soki alingaki ngati akokaki kobekisaka na poto te. Ntango naye komona bongo na bandi kosolola na famille na ye. Famille na ye babokoyokanga balobi na nga naza mwasi mabe biso basi ya poto kaka boye. Moto akoyokanga azalaki te. Antuka nakomaki mpenza frustre makasi mpo mobali azangaka makasi mwaye te. Naye komona ndenge wana naye kosenga mobali ke antuka nazokoka lisusu te toka bwana moto na moto akoma na esika na ye. Ntango nalobaki mbongo namemaki ngambo mobali akouta mosala soki azongi akofinga ngai akosima nga banda motu te na makolo. Jusqu'à toza ok tozo comprendre. To comprendre to comme bah oui bah oui to que bon comprendre bon si maintenant tu vas continuer parce qu'il est très important de comprendre l'étape à liboso hein bon c'est la moi bah signe bon oui bon aimer vraiment bon aimer le direct pour algorithme à Facebook à Panzango pour battre belé bakota. Donc na kombeka ko expliquer les sous avant de continuer. Donc il s'agit d'une dame oyo alingana na mobile en Afrique. Tomba lingana
elle avait 17 ans. Et à 17 ans, vers 18 ans, mobile a senté, a boti, ba benganye nanda. Ok? Donc, ta ba benganye nanda, après, mobile a yo bengisa e, donc, ba femme mobile ba tindi na poto, tant ba tindi mobile na poto, mobile a yo bengisa pe, mwasi. Tant mobile a yo bengisa mwasi, ba ye, a ye pe na mwana na bango o, ba bota ki liboso, ba ye ko bota susu bana mususu. Donc, ko vanda na libala, bazo vanda bien te. Donc, on continue. Oh là là. Abadi ko solo na famida babugo yo kanga balobina ngala za mwasi mabe biso basi apoto kaka boy mota koyo kanga zara kiti atukana koma ki peza frustré makasi po mobali azanga kama makasi mwaete ko bona ndingwana ko singa mobali ke atukana zoko kalisusu te toka bwana motuna mutako maresika naye ta lobaki mbongo na memaki ngambo mobali akuvuta musala soka zongi akofinga ngai akofinga ngapenda mututila makolo yo salite solo mwasi lokola yo ndani akokobala yo ndenge yo oza boye oza balonga te na bala yo na mawa tala ndenge ozali mona ngai mwasi lokola yo kokozala mwasi na nga afanda bano na mawa mama esalaki ngai pasi moko akosakala te kofinga mikolo nyonso ti liboso ya bana namonaki eleki naye koyebisa mobali alingi lisusu te nde naye kosola na moninga nanga moko afandaka na province ayebisi nga nakende kuna ntango nakei tosolo naye alobi nanga nakoyamba kaka koyidanga mpona zwa ndako esalemaki bongo na elongo na ngai na capitale nakei na province ntango nakei na province nakomi kovanda kuna ti na bundani malembe nazwi ndako ntango nazwi ndako koyebana kaka na bato moke moko mosusu nake matanga wana apres 6 mois nga na mboka wana ntango nake matanga kokoma nakomaki mpuna na matanga le kaka ndenge ezalaka kaka monika nanga présente nga pa ya tonton moko boye ate o tonton moko boye po te ntango aleka yeba ngai banga mpe nazaki nanga mwa timide nayebaki nanga te keloko moko ekobima wana asengi nga mpe nimero nga na pesi nsima mikolo libre naye kotuna ye nalobi emoko ndako na yo eza wapi alors ntango toye koyebana na mobali yango ye kobengaka mokongo mosusu na telefone akoki koluka ngai tokoki mpe kokutana ayebisi ngai te azali na mwana moko ya 11 ans mwana yango abotaki na jamaïcaine moko me bakamwana meye na jamaïcaine yango baza na bango na relation ya bana alors ka ntango nayoki moko namoni mobali aza na ye libre naye kotuna ye nalobi emoko ndako na yo eza wapi soki okokolakisanga mokolo mosusu amemeka na ndako na ye namoni mpenza mpe ndako na ye chambre salon vraimen mwasi na ndako aza te biloko ya mwasi mpe kuna eza te namoni mpe kombo na ye nde ntango namonaki moko nazwi assurance na comprendre mobali aza na ye libre aza na ye mpe na mwasi ya buta bangala te abota te na jamaïcaine namonaki mpenza otera malamu nakotaki ntango namoni moko na baisse garde donc esalaki même 23 mois tokomaki déjà mobima ti aye koyebisanga alobi kovandanga moko kuna eza malamu te yo mwayo ya kotona bana bisato eza te nga te nazoyamba na yo nandimaki mpe mobali aye ntango mobali aye tokomi kovanda ye abandaki kokende mosala donc tokolala na motu malamu na ntongo alamuki alobi kake mosala azali kobima mpenza ntango neti mwasi nyonso na kobongisela ye mpe biloko bakoki ete alors tovandi 3 mois 4 mois naye kozwa zemi mama ngai nazwi esenko mpo nayebi ke mobali na nga
aseka kanga ya lobi na ngai neko kei boye baba motema pasi nayebi te ndenge okei boye motu moko takolinga yo mwasi lokola yo motu moko akolinga yo te mpo mobali wana azali kofika nga mwaye te ex na nga azali kofika nga alobi na nga naza mabe mpona bwe ntango namonaki mobali aleki ngai antuka nasepela makasi mpe nasalelaki yango tapage mpenza naza koposte bafoto na bareseau wapi sango epanzanaki te na vie mobali nakumisaki vraiment nzambe nsima ya bamwa naye kokwea nazwi zibi ntango nazwi zibi te nayebisi ngai aza baba mokolo kasi namoni deja bane kozala malamu ofutelanga dote mobali banaye kosala lokola mwa kobalukabaluka tokomi kovanda mpe zebi epusani ti mpe naboti mobali akendaka kaka tosala mokolo mosusu ntango namoti mwana aza na ndemwa naye kozwa apele ntango nazwi apele nayamba boye namoni mwasi moko tabengi ngai nayambi ntango nayambi mwasi yango azoloba na ngai ke ayebi nga deja azolukisa nga moto nazwi mobali na ye mobali oyo aza na ye ataki mpe kombo na ye vraimen aza mobali na ye ya 17 bawumeli ye nde moto amokoli mwana na ye makambo nyonso mpona mwasi yango baboti te me bavandaki ensemble babalana legal ye mpe moto mwasi yango apesa mobali yango mokata ndenge mwasi yango abandaki koloba ngai nakanisa kutu ata mokolo moko te ke ye akotikalaka kobuya mobali na ye parceke batraverse babonge mpe mipepe ya ndenge na ndenge ngai nakanisa teke no mobali wana akotikaka yango nde nabomaki libala nanga mpona ya kozwa mobali oyo aza na ye marie mama tabita likambo apoye na vi na kana yango te naye kolika mobali aza marie mobali alalaka na ndako mikolo nyonso me na comprendre te balobika aza marie ye mwasi yango azoloba mobali kuna ayebisa ye ke asalaka mosala butu sikoyo efadaka ayebisi ngai kasalaka na moi yango moni abandaki kosakana na biso mibale nde yango wana abandaki kokomprendre te esali ngai mpasi ntango nayoki moko naye kotuna mobali ke nimero moko ebedika eyebisika boye mobali awangani alobi mwasi wana aza moto lokuta mwasi wana si bakabwana na ye mwasi akotalela motika ye te lokola ye moto apesaka ye mokanda ngai ntango naye komona bongo mwa motema ekiti sikoyo nabandi koremake mobali akomela makashikashe ebele soki ake toilette ake na telefone na ye soki baluki boye ta telefone na poshe mwaye namona tuna simba telefone eza te mokolo mosusu kaka soki eloko nini esalemeka ye kobosa na telefone ntango abosani telefone nasimbisimbi nafungoli telefone nakoti na whatsapp na ye nake kokuta eki na mwasi wana basololaka baloba ya boliko ti lelo basololaka baloba boliko naye komona basololaka mpe na baba oyo ya jamaïcaine babota na ye bazosolola mpe kaka makambo ya boliko ti lelo naye kokomprendre ke aza na basi mibale te me aza na basi misato nayebi te soki mpe mosusu azali me oyo kaka na comprendre eza misato ngai mama wana na jamaïcaine donc ezali pasi yango azoloba boye nakolela mingi aza deja na mwana na maboko ye mobali sikoyo ntango naye kokomprendre baje na ye nyonso nalakisi ye bapreuve mobali naye koloba oyo eza lokuta ngai nazobokama nazokende Kinshasa nazokende kobala yo ngai mpe sikoyo nde naza boye naza lisusu interese te na makambo ya libala yango parceke mobali aboye na kovanda na ye ndenge me eloko mosu ezosalanga mpasi soki bato bayoki soki bafami nanga bayoki soki tata ya bana nanga ex wana ayoki nakosala ndenge nini soni ya boye nalalaka te mabana kodi kolia eza te eloko te nayebi te nakende wapi mpe nasala nini yango wana nazobenga yo mpo na miniti oyo naza ifo na deside ubie abalanga ubie ndenge eza boye naboya ye misiko ntango nazoloba naboya bato soki bayoki bana 4
Nakabwani na batata mibale ezali bapasi. Mais kobala nga ndenge nini po ye aza deja mobali ya boto. Mokolo mosusu bwasi na ye wana ya mokolo ya liboso wana atindeli ngai bavoisi ya babwakela ayebi te nasala ndenge nini mobali kowagana ya kosakana te me bapreuve nyonso esi ebondani yango nasaleli yo Bon, c'était ça l'essentiel, hein, pour quand on a l'air na bisoté, ba situation bazo vivre na ba mabala. Siko lo on a la lingi. J'espère que tolandi biso nyonso bien. Tomeka ko sala décryptage ya audio oyo. Parce que ça audio. Nini bozo kanisa, erreur nini mwasi oyo asali. Erreur nini asali à cause à la kabwanaki. Je sais pas, pour une quelconque raison, oh, voilà, potozo kabwana, poto kende vers les meilleurs. Comment est-ce que to kabwana to ko kuta na susu na pire ya makam? Erreur nini mama o asali. Mama Niclette Funta lobi liaka semoul opesaka pongi mais libala kondima te po oza ya batu. Peu importe le nombre d'enfants, yaya oza, yayo eza. Donc quel conseil toko ko pesa na mama oyo akabwani na mobali même pas une année azwi pe mobali mosusu lokwa ka balakisaki ndako oyo eza na adresse ya mobali a comprendre que non mobali aza na ye libre kaka wana ndeko kai mpo na ye amipesi mobimba pa mobali azwi zemi aya kosutuka boye mobali yango nzoka nde azalaki na baproblème na mwasi ne ya liboso nde ayaki koluka nanu en attendant adresse au mosusu mais bakomaki na bango déjà kobongisa mais en attendant na jamaïcaine basé isusu pe kaka libala mpona mwana wana sikoyo mobali alobi ke okolanda biloko wana nyonso tute na lingi na bala yo nazobala na okofuta biloko ya dot mwana mwasi ayebi te sikoyo asala ndenge nini andima babala ye ou bien aboya na ye mais soki aboyi na bana 4 mobali nakala soki ayoki akoseka ye bomoni azwaki temps te pour elle oza effectivement na raison elle est partie vite donc à se soigner même pas pour baba faute les années comment est-ce qu'elle peut se relever comment elle peut guérir pour attirer les bonnes personnes parce que quand on a la plaie bo aimer nanko bo aimer bo tindela nga mo ba j'aime mo ba care ouais ça la bien donc elle n'a pas pris le temps de se soigner et de savoir c'est quoi son problème à elle aussi. Parce que pistonnier ce temps to kabwana rezalaka fota non divorce ce que salemi. Faute ezalaka ya deux parties. Mais peut-être il y a mutu moko eza ebele ya mutu eza mukie. Et cause ezalaka fota mutu moko te mutu nyonso faut réaliser ba erreur na ye. Donc ka salobi babala kana sonité okoya kokufa pamba. Ah oui hein. Niclette Alobi, erreur 1, précipitation. Elle a voulu prouver son... moi, il ne faut jamais prouver quelqu'un en matière d'amour. On ne prouve personne. Parce que, vivre na mutu wana mobali wana tamsu mwasi wana azo vivre pe vie na ye. Vivre vie na ye, aza peut-être à l'aise kuna yo siko ko kota libala ya pressé pour prouver en attendant wana bana. Surtout biso basi. Po biso batorese par mabota. Elle est partie trop vite, Mami Banzalo Bibongo. Il fallait qu'elle prenne son temps pour digérer sa séparation. Et oui, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pris son temps? Pourquoi? Toi, mais maintenant, pour réfléchir, parce que la société Nabiso est programmée, surtout notre société congolaise. Et programmé batuke soko kabwani na mobali ekozana bana okokite ko vivre. Bonsoir Jeanne Atongi, bonsoir. Okokite ko vivre. Bana wana éducation na bango ko beba. Soko lobi na femme sel mutu mususu obi otuna oza nani azoyeba te alobaki na femme sel na bala to na sani. Non, il faut te ba ko s'assumer. Bokabwani Otika Nabana, tu n'es pas la première personne, tu ne seras pas aussi la dernière. Et condition wana ezali permanente te et qui peut changer d'un jour à l'autre. Bonsoir maman
ma vie. Ça va chez toi, ma chérie? Mbote à partir de Bangui. Donc, condition wana eza permanente, ça peut changer à tout moment. Eza libandité, mais c'est une état au mutozo leka pour lobby oyeba. Alors nous avons dit na ba tebe pe na ba divorce pour à préparer bango, pour atali sa munene na ye. Amonisa que tu peux continuer et à cause de la peur. Bible le balabiso oh non banga, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive et c'est que je redoute, c'est ce qui m'attend. Alors, ozana pota na kati ya mutema, makile ezobima. Mbangu o attiré pe mutu mabe. Oyebi banyama o lion alandaka ta muso azokisi ye makoki koboma ye ta kimi. Oyebi banani bashevaka ye, bashakal na balienne. Bashakal na balienne mutu bashevaka ye parce que ozana makila. Oyebi sur la makila, tu vas attirer que de mauvaises personnes. C'est pourquoi moi je dis, quand tu sors du divorce, tu dois faire de ton mieux pour travailler ta personne, travailler ton cœur, de façon que mutuana oyozana kanda na ye, o libéré ya kente. Libère ton ex. Libérer ma famille ex na yo. Pour otika la libre au travailler sur ta personne pour que tu finalement au attirer des bonnes personnes parce que tu attires que c'est que tu es. Et au fond, nini au sale la ex no ba prière à mabe. O lukaro kana ka e moni sœur na biso o. Azaye ko lukaro kana. Azo lukaro kana. Approuver, me reprouver mon pourquoi. O reprouver mon pour aller. OK. Yaki osavi na yo potikali est-ce que likolo ekangami ba prière ne komata te hein nzamba ofongolo nzela te en tout cas ngai na coacher ba mame belé misu baza awa vina bango ezali parfaitement OK akomi kutu kosala makambo minene koleka oyo ntango bazali bango mibale donc c'est un moment oyo epesamelo oui c'est vrai bakati yo loboko bakati yo lokolo mobali akeyo mesanaki mwasi akeyo mesanaki. Et maintenant, c'est le temps de pouvoir, voilà, te découvrir, ou te redécouvrir. Yomoko, oyeba, ozanani. Qu'est-ce que tu peux faire dans la vie? Moi, si moi, benga expliqué, mon bala boinga, akeko bala moi si mususu na msoki mboka nini. Voilà, ngana eto vanda ki na passe, ngana tune mama, à part libala, quels sont tes objectifs de la vie? Eh, maman atuninga, maman, objectif nini misusu? Ngabi, oh. À part libala ni ozaki na ye na libala ozai mama bana ozaki susu na objectif nini ya vie mutako mo betara mnoko objectif à vie ezate. Donc si on comprend bien le seul objectif ya vie na ye ezai ka mobali wana mibali mususu seul objectif ya vie na bango basi mwasi na ye non vie na ba domaine ebele. Tu peux échouer dans le mariage, mais exceller dans les affaires, exceller dans, je ne sais pas moi quoi, à l'école, dans les études, exceller dans plusieurs autres domaines. Comment se fait-il que domaine yalibala lokola a échoué, makambunion surtout koto ope koufi? Tellement que tu n'as rien d'autre à faire, tu n'as pas de projet d'avenir, tu n'as pas d'autres, voilà, objectifs à atteindre. C'est comme ça que tu es en train de t'acharner sur cette personne-là. Donc il faut te comprendre dans la société na biso ke libala soke kufi okoki ko exceller na ba domaine mususu. Il faut frustration et longwa au travailler sur ta personne. Donc zoatan vanda na selela mutola ne tolela muto kufi. Et ensuite il y a un temps aussi il faut longola pili wana. Tango longola pili wana telema. Commence à travailler sur ta personne. Aime-toi étant que humain au Nzamba Sali. Il y a encore de belles choses qui peuvent arriver dans ta vie. Mon femme seule, mon quoi, mon balatika, yatika na bana 4. Aye au continue musana, les lok comment somba bana, somanda kunaye, na mbongo na musala, aboko la bana. Moi na liboso bali, moi na bibala bali, moi na misata sisi ba classe a commis professeur. Moi, on a commis professeur dans l'université. Awa. Ah, et bana ba commis ko exceller. Et mon bani wana place à Kenya, Afrique. Baza bata ba Guinée.
akendaki Afrique abali mwasi kuna état na ele lekoma critique mais mwasi tellement a excellé mobala komoluka azonga mais soki ezalaki nga na yo totiki musala totiki makambo nyonso totiki kobongisa nzoto totiki kolandela éducation ya bana combien de mamans oyo bakabwani na oyo batika wana bana okoma obeta bana tu déverses la colère sur les enfants. Ça, c'est des erreurs à éviter. Alors, cette femme-là a tellement eu peur de l'avenir qu'elle s'est décidé qu'elle ne croyait pendant qu'elle a travaillé nanoté sur son cœur, a travaillé nanoté sur son passé, sur ses erreurs. A dit qu'elle travailler en côté. A louki penante ba cause spirituelle. Parce qu'il faut que louka kaya ba cause spirituelle. Ensuite, tu travailles pour na oyeba nenge na ko affronter, nenge na ko milinga lisusu, nenge na ko comme accepter parce que la dame en question mutu na isa rempli na mafinga. Oyo ex na bane ko finga et moi si lokola yo ko jamais ko bala na nombre bano yo tout ça biloko wana ne se coach na mutu pe est programmé. Na solana maman pasteur moko boy na mboka mon Océanie. Maman pasteur wana mobile ni pa banda ofinge ndengwana abitala ye munene tala ye boye yo bona boboy tamba ka boyna mobile mama mutu baluki a komi kolata de façon qu'il faut prouver qu'à moi si il faut prouver qu'à kitoko oyebi danger za wana okoma na problème moko ya kindumba mobile lingote parce que bando luka ba validation pa ba mibali pa ba tout ça là o sutuka banda boka bono bimi dana mibali bis parce que o luka validation ya lo bai na ki to côté mibali ba o linganga te ozui moko akei mi akei akei pourquoi parce que maloba oyo mobali na kala banda finge koza ki to côté etikali na mutu tango etikali na mutu e bandi ko programmer au moins mutu qui sérieuse, nous qui na vie de prière, nandaka libala tanga bimi, a komandumba ya tongo pourquoi. Et là te lit donc on comprend mais et là te lit à boy pourquoi parce que Azan esprit mon quoi il a prouvé mon bal na kala que yo finga nga na ma bé mais regarde comment je suis belle. Mi bal ba okufe na. Viens mon te baby ka wana. Encore pe mi bal ya poto ba yebanaka soki obomina mi bal obimina mibali bele osam ah oui donc mutu soki oti ko kabwana eloko liboso kanga makolo kanga c'est difficile nous autres ils ont réclamé oui au mesana ko bimana mutu wana ko lala na mobali na mwasi à tout moment nous autres bandi réclamer mais moment les moments omitika na maboko nzambe kanga makolo parce que oko risquer au compter mibali surtout biso basi tozali bato ba recevaka obimina o atikeli o mwana obimina o atikeli o mwana tout ça là pourquoi parce que ozo luka validation au komi dépendante affective donc yo komi ka ko luka ka mutu mo fa lingo komi malade c'est pour ça qu'il faut d'abord se tenir debout seul. Mais biso erreur pour ça la comme on dolingo que nous telema na maboko mobali ko no telema maboko mwasi et puis okende kuna obandi ko betela mobali yango buzoba nyonso o elekaka bino na libala tango obetela mobali obetela mwasi buzoba na bino ya kala ye aza censé kozala mobali na yo aza psychothérapeute na yo te aza censé kozala mwasi na obandi obetela ye makambo nyonso oyebisi mwasi wana kutu boye abanayi kosuba na mbetu mwasi mobimba famille na bango bandoki boye mobali wana tala kutu boye salaki nga boye oyebisi makambo nyonso tu mutu wana sikoyo oyo ozobetela lisolo aza mutu aza na posa kota na place mutu wana azalaki ozopesa mandoki ozopesa ye ba argument belément parce que bisika o batu bavandi baopotana kaka siko muko bovana na ye tango opotana oyebelo mo osala akendo luka kana bandoki oyo pesa kya omoni yango mwasona banda osala bongo omoni yango mobali wana en tout cas azali na raison ifalaka traiter bo yo za mabe yo siko tango oyoka bongo position numéro zana oboyebisanga
Ah oui, Marcel les aggrave. Position nini ozala nango yo mobali olingi mwasi bobeta masolo na bino bobeta masolo avenir na bino boluka boyebana quelles sont vos passions, qu'est-ce que vous aimez faire ensemble, bon se découvrir. Mais vous vous cachez derrière l'histoire qui s'est passée déjà, les comme nous on les passé. So botongi mobali wana te kimeza te, so botongi mwasi wana te akala wana bokozala na kimia te. Mais quand est-ce que vous allez vous découvrir? Vous allez vous découvrir quand? C'est pour ça, mutu soki azoki et kabiki na nute qu'on le veuille ou non makile bimama. Tango lingi mobali, to lingi mwasi wa kabwana. Azo pete loka kamakambu ya mobali wana ya kala kutu wakenda mwasi akala yeba ke fotika ye kozwa yete po azaya kozoka. Mwasi o aza geri mobali o aza geri ako bete lo lisolo ya ex na ye na ndenge ya bien avec respect. Nous devons comprendre que ça, c'est un homme et une femme mature. Ah oui, ah non, bon, ngana ye simba kite tala boeto, wele luki ka mo makambo boya bien kaka obeti kaka, mais en tout cas, je la respecte là où elle est, je le respecte là où elle est, voilà, mais ça n'a pas marché entre nous. Et puis c'est bon, pourquoi tu dois donner toutes les explications en détail? Quand on peut essayer ba détail ou armé pour l'obia beta yo nango. Pour mon toi, ça mon toi. Liba na bino komi liba la moko boe o eza basé voilà sur bato ba libanda. Vous n'aurez pas le temps de vous découvrir. Tala biso tozo ke ne kolinga ba bibali tozo linga basi. Toye banakate quelles sont nos passions? Parce que mobali na moi si faut base à la bateau ba kokani basala ka makambu ya ndenge moko ba mona ka pe vindenge moko. Chez nous, tout homme qui est bien habillé, fashion et tout est mariable. Non, on ne peut pas se marier à tout le monde. C'est pas pour rien que Dieu a créé les animaux et avec les catégories. Nous avons mammifères, nous avons boy, nous avons les oiseaux. Si on a oiseau, chauve-souris. Donc nous avons les catégories. Alors, batou, on a la même catégorie, babalana. Bon, c'est découvrir. Donnez-vous le temps, pas mettre la pression, surtout biso bassière. Oh, raga, tu vas venir à 2, 3 mois, 6 mois, on va mon coni. Toi, tu ne vas pas découvrir la personne. Tu n'as pas le souci de découvrir d'abord la personne. Au samedi, pour comprendre qu'est-ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez voyager? Comme ça, au moins, à part le sexe, vous aurez une autre activité qui est le voyage. Vous aurez une autre activité où vous lire des livres ou de quelque chose comme ça. Mais ils n'ont pas couple Moussouko, à part le sexe, ils n'ont rien à se dire. Mais ça c'est clair, ça c'est même pas la sorcellerie. Quelqu'un qui aime les livres, qui aime lire, doit épouser une femme qui a tendance aussi à avoir ces passions-là. Quelqu'un qui aime voyager doit épouser une femme aussi qui a aussi un peu comme ces tendances-là. Pas nécessairement à 100%, mais sur les passions de la personne, au moins, on doit se retrouver à 60% ou quelque chose comme ça. Mais au moins, à part sexe, boza l'histoire au bétate. Yo otanga oza mutama yele, oza universitaire au loba français, ok, bala muto kutu kokoma yebite. Vous allez parler de quoi? Au moins, so yo komo loba français, ya siliki te. Ah, siliki? Bate bele o babala mindele, au moins, so moi so loba mboka la ba, au moins mindele akomi moi muke rouge. Loba na français pona yoka. Parce que bah, yoka na te. Et quand on lit dans la Bible, on nous dit les gens qui ont le même langage, qui regardent dans la même direction, personne ne peut. Boza la même objectif. Yo sambela mingi. Ok, robala muto yina ko sambela. Dites-moi, ça va passer comment? C'est pour ça qu'il faut avoir le temps de se découvrir. Pour la tête que oh bah yinanga ye famille intel bo bandoki ndoki eza yo moko parce que tu n'as pas eu le temps de te découvrir. Voilà pourquoi bah divorce est belé ezo salema. Maman oh yake ko découvrir papa oh donc voilà.
kaka lokola lingaka prouver ayeba qui était bazana bango pe na banani moko te bake kobala na ka ndenge wana. Vraiment biso batu mwindu to sala très attention. Mibali na biso baza trop moto, baza trop viril. Ko boti sara biso pamba balingi ba jeu wana mingi ya sexe. Il faut toye baki za na capacité ko bongisa pe ya ko bebisa, surtout biso basi mutu tozo recevoir. Aoti que l'autre 3-4 ban après l'obé ayebiso ke na lingi na nga soute. Siko yona bana no tikalo kumu baluka na bako ozo ba suto sa ndengeli. Il faut être intelligent avant de la mutuzebi, comprendre position na. Et si ça arrive, assume. Ne l'oblige pas à te marier parce que yo zemi. Parce que maman wa habita ya ba bo tu azu zemi ya comme obligé pour pas la balai. Mais mo bala wa balo mo bayi. Vo me kuto bota na yo mais bokabo na bino po erosi mbana ngo lobi te ke bo vanda lobi bo baksaka bana ba koma ka ebele po lobe kabwana na lobi na nga vérité. Bo like bo titi na ba like. Je vous dis des choses où il faut évoluer, faire évoluer notre communauté. D'autres tika koyina ba ex na biso kala kumoni na nzela bitumba ba rando ko publier na ba Facebook na ba statut po ya mona. C'est ta vie. Fais ta vie comme tu veux. Tika ko calculer mutu na ko yina ete ko sele pe ba ni ya mabete. Batu bakanisaka so na osale la ex na nga o asalinga mabe libala 28 ans. Soki na zoko bonde la po na nzamba beta wana nzamba beta mais soki na tiki ko prier po na na limbisi c'est que nzamba obeta été. Mais dis donc, c'est qu'on n'a pas compris. Nzamba moi seul la vengeance et la rétribution. Hein. C'est pas parce que tu pries beaucoup pour que nzamba beta mutona nzamba beta pe na temps oyo lingeli yango moni ba te bele ba beli ba dépression. Pourquoi? Parce que tu ne vas jamais supporter la bénédiction de la personne que tu es. Au remarqué que donc au sala ba compte Facebook à le coûter pour que na route so moni abua ki moi photo ya abua kami moi santé yo muté métier hein abali asi moi si ozongeli ba prière kuna nzambe pourquoi on permettre ya bala et tout au monte ko komi jaloux au komi ndoki c'est vrai ma chérie. Au commun documenté, donc alors le diable a effectivement réussi à te changer de l'ange en démon pour mouton babali na ye mouton sa makamna ya esili na ngona esili te nini yango esila raté pa na biso batu mwindo ezani mindelo mona bakabwana ko batika na bakamarade po baboko la bana mais lelo mona bala kabwana mwasa oluka mwasi wana abala te abo ngate soka mono mwa santé ya mutebe baby yo pe na tourno pe mwasi ye kuna pe vie bebe akoma mutaba zododo po yo mutema no c'est quoi laissons les gens partir et à la fin mutu moko ta ko bi mascotte free ndenge batabange balubaka parce que c'est Dieu qui tient le monde entre ses mains bâton na ye ya jugement nzambe ati qui a mon anote tangwa betaka akubeta na tana ya yokuto koyeba kutu teke kuna si ba beti soko za na raison tika raison no wana un jour monana et commence à travailler sur ta personne nazo yamba basi belé surtout en Afrique bana basi belé babe ngana Angola na Afrique mibali basundola bango baya poto babala basi mama na omona mutu kodo neti mi boma na kati ya téléphone pour alingi ke likambo sale bela mobile wana ka siko te et c'est ma siko na tana hotel le temps finit par tout répondre ça peut prendre 1 année 2 ans 3 ans et quand toi tu restes là assis attendant que mutu wana nzamba betaye et si ça prenait 10 ans toi tu étais toujours là à attendre moi tu ko perdre 10 ans à vie na yo et pourtant à 10 ans wana tu pouvais te reconstruire tu pouvais évoluer mentalement, émotionnellement, tu travailles sur tes sentiments. Tu peux gagner encore plus d'argent et mener une très belle vie. Voyager. Kosomba, kosalabo et tout ça, c'est pas ça la fin du monde. Tu as peut-être une mission et ce sera le temps d'accomplir cette mission-là que Dieu t'a donnée. Au moins,
ofandaka wana pozela kaka akufa asala yango moni batebe bakomobela ba AVC okoti ndako mpona nini mpo ozozelaka nzambe abeta moto wana te. Nzambe aza nzambe ya bata malamu na ya bata mabe. Nzambe aza petit mokonfia na yo te to ya bitinda arépondaka kaka baprière na yo. Oh le karma, c'est pas ton problème. Le karma, ça viendra quand ça viendra. Mais c'est pas à toi de gérer le temps du karma. Mais en attendant, tu as perdu ton temps. 10 ans à attendre ce monsieur et au moins attendre tout mon bal y a bien yé. Moi, c'est bien yé. Moi, yo, mon aïe, ça te pose à concentrer dans mon toit na kana. Au moins, aux mama sumu ya tata wana na ya mama wana, comment foutisa mona muto bien yé si koyo. Comment foutisa mona muto bien ouais. Mi bali nyonso baza ndenge moko. Basi nyonso baza ndenge moko. Qui t'a dit que basi nyonso baza ndenge moko? Qui t'a dit que basi nyonso baza ndenge moko? Omoni vi oti to tambole. So ba ba fungwa biso miso spirituel to kusutuka. Omona mutu mususu amema 20 tonnes ya ba kilo 20 tonnes. Mutu musu amema 15 tonnes ya ba kilo. Et la voix de Dieu dit à cette personne, dépose tout. Dépose tout. Mais toi, le monde a boya kanga bina biloko na oyo azokisa ngai awa ayebisa nga likambo moko boy sati oyo ezana ba en nazaka nango pona mwasi ya papa na biso anyokola anga poto ba en ya mobali wana kala alobaka nanga boy awa ba mais pourquoi est-ce que tu obebisa vie na biso boy? Or vie auto okende c'est une montagne. Christ a dit à ses disciples abi bokende bozala na bagage ta mon côté mais bosimba kaka ba bâton wana yango zo permettre yo o mataka na ngomba ti ozo kendo ke okoma na sommet mais yo baninga batiki ba bagage yo ozui bagage à 20 kg tchekoto il y a 30 kg tchekoto il y a 50 kg tchekoto tout ça là ba problème car ozo la ngwa batakala botina na ba like botika boy ba problème ozo ko tambola na ngo bisika nyonso tu ale siko oko lingi mobali ya siko lingi mwasi na sika okoti na ba saki na yo ya ba problème ndenge ba pesi yo chambre mususu oke ko déposer ba saki ya ba kilo ya batakala bovanda ndeni na mobali bovanda ndeni na mwasi ndenge nini ko rappeler mwasi te ke no aza ndumba po yo mwasi no akala zaki ndumba on rappelle mobile no siko teke no aza mobulu po mobile no akala zaki mobulu omoni ozui ba problème no akala oye nango na libala sika oye nango na relation sika mama Dorcas sengo merci pour na ba étoile ngo ba bisou oye nango na libala sika bon okanisi ke egosimba ndenge nini boye bisangai. Or la Bible nous dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Déposez ces charges-là au pied du Seigneur. Yo déposer charge. Pourquoi vous avez sous? Toi-même, tu commences à veiller. Caméra. Et tant yo côté dans le monde là poids bon, c'est toi qui te perds. C'est toi qui te perds. Ce n'est pas lui. Et non, nous sommes dans un monde d'énergie. Les énergies positives et puis les énergies négatives. Mutu o asala mabe na mokili azo créer ba énergie négative. Osali mwasi no mabe, osali mobali no mabe, osali camarade mabe, ozo créer un tas d'énergie négative, ozo boaki la bato. Et ces gens-là reçoivent ces énergies. Mais c'est à eux maintenant de décider si nous allons garder ces énergies ou nous libérons ces énergies pour zonga pa ba kolonango. Est-ce que vous comprenez ça? Mobali asali yo mabe olinga ke mingi, tu as tout fait. Moi si asala ki asali yo mabe olinga ke mingi, tu as tout fait. Atindelio énergie à mabe. Qu'est-ce que tu dois faire? Répondez-moi. Bon, comme il y a un commentaire. Ou est-ce que vous allez participer à la côte ici? Moutou a créé l'énergie négative à Pessio. Mais c'est maintenant
Maintenant, à toi d'accepter ces énergies-là et de les garder. Si tu ne veux pas, tu libères les énergies. Et comment libérer ces énergies? C'est en pardonnant. Accepter la situation, pardonner. Il n'y a pas autre moyen. Quand tu lui remets ça, au PC, ça qui n'a pas problème, retour à l'expéditeur, yo tikali pepele, otikali libre, tu commences maintenant à avancer. C'est comme ça que tu vas attirer les bonnes personnes. Pour nani maman wana, il y a Angleterre a attiré Mobile Mabé. C'est parce que na kati naye. Et là encore, ces énergies négatives au Mobile naye banotche. Et là encore, des tas de sacs. Il y a pas problème. Mais tu ne sais pas derrière lui, azo traîner, problème y a banda ajni. Ah oui, énergie négative. Eh bien voilà, c'est comme ça. Quand tu lui remets ces énergies, c'est comme ça que tu travailles maintenant sur ta personne, tu es libre, tu peux maintenant évoluer. Une personne qui a de la haine dans son cœur ne peut pas prier. Jusqu'à quand mais une personne qui a pardonné, qui est libre, qui a libéré, et je suis maintenant libre, c'est quand tu auras la gratitude dans ta vie. La gratitude. Merci Seigneur. Oh, oh mon Dieu, je suis encore en vie. Hein. Waouh, il fait beau. Tu regardes le miroir comme ça, tu vois, oh, mais je suis une belle créature, moi. Ça, c'est une personne qui s'est libérée. C'est une personne qui a la joie de vivre. Et n'a aucune zala kiko lamba. Na lingani, ok, na lingana taba, ya rotumbana pondu, moi fufu na nga na li. Na solo na maman moko abi mobali banda bima. A sali 2 semaines. A sukulaka te. Aliaka te. Azana divan ka nde na vandi boy. Avandi la ka côté moko wana bana neso ba bimba ke classe. Ah, bolimbi changa. Donc azana divan moko soka vandi na divan wana bana ba bimaka so ba zongba ya okuta ya zaka na divan na bi divan otenga maboye. Et comment libulu po afanda ka place wana. Abiso ake toilette. Aoyo kaka solo na ye moko. Pona nini? Pourquoi mobali ake? Est-ce que moto amilingi? Siko mobali oya kei, mwasi oya kei, objectif na ezali. Objectif na ezali otika na sima, otika ko souffrir, otika ko beba. Okoma solo ndenge mwasi asali 2 semaines a sukola te, a kondi a bebi a pakola tu mafuta te, mama moko abi mama na sokola ka na cheka bilamba wu na pakola mafuta te na sale loko te. Mais au moins que mobali yango so pe mwasi yango a gagné akokisi objectif na ye. Akokisi posa na ye. Ki otika ya ko souffrir. Or, ceux qui ont répondre ye, na kozo c'est la énergie na ye moko automatiquement. Vous comprenez le mystère? Oyo passe ya chakio, yende mutu siko azo zwango. Parce que on comprend les thèmes mutu na sali bonde ni na yesu munene. Ndenge na za su ko vivre vie ndenge na za su les sengo. Comment est-ce qu'elle a évolué? Pourquoi est-ce qu'a sombi voiture à sika? A sombi ndako. Donc chaque bonne nouvelle oyo ba opesa e ba na ko sala e boma. Alors yende mutu ko souffrir à ta place, n'est-ce pas? Boye bisama. Yo beti mutu film rose là la ai. On comprend les thèmes mutu nga ba ine ko seka. Au moins que yo ne mutu ko comprendre mais pourquoi est-ce qu'elle l'élite? Ba maman nanga, le divorce, ce n'est pas une fatalité ni la fin du monde. Mais c'est peut-être une porte qui s'est fermée pour qu'une autre, encore plus mieux, est fungwama. Mais c'est à toi de décider, à toi d'accepter. Arrête de frapper les enfants.
Arrête d'haïr tout le monde. Oh, mibali nyonso te. Tu peux encore atteindre des grands objectifs seul. Okoboko la ba nous malamu yo moko. Nalanda histoire ya Barack Obama. Oyebi papa nera banda olonga otika mama Barack Obama zongi na mboka na bango. Ayeba ete elobi mwana okoma président. Batate beye ba olonga ba otika basi na bana. Me bayebi te ke batambo mutu balali wana. Ba mama président na ba papa président balali na mbetu yo mona bango tina te boko basubela kuna mbetu. Piège munene. Lobi tanga okenda réaliser ba erreur na et commis peut-être trop tard. Mais yo saisir opportunité oyo ndenge tika lina bana. O comprendre que c'est une grâce. Kozana bana ezangolo. Ba tsoso komo ta bana akomo papo la bana. Pourquoi na bota bana oyo? Akomo ke na bana hôpital azo silika. Yaza wapi? Po nini ezalaka ngai? Na bota bango moko yaya. Obi bana musuko ekoza kado nzamba pesika yo. Nzamba olinga te mutu musu wana profiter na. Ah oui. Au moins le bota bana moko boye. Donc bana wana baza richesse o nzamba opesa. Oyebi nzamba tanga be opambola brame. Ayebi se gete na opesa bambongo. Habita likolo. Nombre non mona be étoile wana, c'est comme ça ta postérité. C'était ça la richesse d'Abraham. Yorumota la bana liswa mabe, orumo maltraité bano beta bano sala so ndenge nini zo ba oyebi te lobi batu bango yeyo. O yo soko bokoli bango bien yo no profiter. Bana ba ko bela ba dépression. C'est comme ça que ba olobaki femme c'est la koka ko bokola bana te parce que tu es frustré. Toi qui es la racine de la maison, ozaling bololo, ozana poison na katina yo. Et les enfants maintenant, bango baza ba étape ba ozala envenimé partout. Mais quand tu as la joie de vivre, tu as accepté la situation, tu t'es pardonné à toi-même, tu as pardonné à cette personne-là, tu es maintenant libre, ouverte pour de nouvelles opportunités. Au monde nzamba osal, yo pe papa ndenge moko. Pourquoi eza tragédie? Kolela lela to koma ko yima yima partout. Oyebi muto ayimaka yimaka. O azolela azoluka compréhension bato ba comprendre na beta listolo na kopesa nga raison na raison. Mobalo abambela nga lokuta mwasi abambela nga lokuta. Ozoluka à tout prix aux raison. Qui a dit ça? Muto alinga kote jamais on peut sa raison. Alors bambelo a tort, mais quitte à toi maintenant d'accepter. Et de toute façon on s'en fout, raison ou pas raison. Nzambe na yebi. Mais Mokili répondrait. Nzamba répondre sur Ozagi na raison. Yozala kimia. Mais tu te comportes exactement de manière que Mokili peut se tort. Au moins, à chaque fois, Bimarana Tongo. Ils ont même là une petite lumière, une petite réponse à chaque fois. Mais quitte à toi, il y a au monde. Pour ce c'est ça ton problème. Parce que basi bazolela, mibali bazolela, moi si wana, mobile, arrêtez botika bango bakende. Embrassez maintenant votre vie. Peut-être ça qui délivrance, t'as évité. Peut-être ça qui délivrance. En tout cas, moi, je suis d'avis qu'il y a de certains mariages. Le fait qu'il y a bali mobali to moi si wana yeba ko sala lisumu panzambe lisumu eza nini lisumu eza ka te to yibaki to betaki to tongaki mais lisumu ezali ko sala oyo ebengamaki te osala. C'est ça vrai lisumu. Jonas, pourquoi Nzambe a bana coaculé? Il lui a dit d'aller à Ninive et Jonas a refusé. Yo petango bali libala oyo zo ya kokanga tala to eba ke donc tu as une mission, tu as une très belle mission. Et quand tu épouses quelqu'un qui vient détruire cette mission, empêcher la mission, oh il faut ça, mais cette personne
été un envoyé du diable. Oui, le temps est notre allié. Effectivement, Fumbi. Muito boa noite, querida mulher de valor. Deus te proteja a longa vida. Conversaste muito melhor que nunca ouvimos. Obrigado, mamãe. Tem nada também, querida. Ou querido, não sei. Deus te abençoe também. Donc, ça veut dire que mutu wana oaye kokanga lumière na yo aza motinda mi ya satana. N'oubliez pas que le diable imite exactement ce que Dieu fait. Pas exactement, mais il imite d'une certaine manière au nzambe ya salaka. Tout comme nzambe azopesa biso mibali na basi, diable pa kopesa biso pe basi na mibali po baya kokanga mission. Au moins la mwana moko azokola trop brillante, trop brillant dans la vie. Nous sommes angolana, mais j'apprends portugais. J'ai perdu muitas votos. Não falo mais. Na loba video rebelle. Donc, beaucoup de divorces sont des délivrances. Oui, certains sont des délivrances, mais il y a d'autres où ils allient l'issou. Ils ont un divorce, c'était dans le plan de Dieu. Et babi, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc, on nzambe sangi saki. Et ko kabonate. Mais on nzambe sangi saki. Et ate botibane. Fait carbonate. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Oh, tant sous l'église est mieux et puis ça n'a pas bichoté. Pour ba banga peta tant sous ba dégâts, mais moi j'assume quand même. Pour comment comprendre que tu es une personne appelée à être libre, à t'épanouir et puis à impacter. Tu épouses quelqu'un qui vient te mettre en prison, qui empêche ton épanouissement, qui ne permettra jamais que tu impactes les gens. Chacun a une mission. Et les hommes et les femmes que nous épousons, elles ne sont pas, ou alors ils ne sont pas nos destinées, mais c'est des compagnons qui nous amènent vers la destinée. Il y a des mariages que Dieu n'a pas unis, coup de foudre. Ah oui, il n'y a pas de mariage que Dieu a uni. Coup de foudre, wana mama ezalaka ne bandedi soki evandi oka coup de foudre ngo esili motema miso ekomita ala ekomo mona berere awa bo asalaka nde bo asa bo au découvrir ce coup de foudre ke wana. En réalité, ce n'est que des sentiments qui ne sont que passagers. Zwana yoba nazwi yango ya Deborah Manganza nazwi yango kitoko. Donc voilà, tout ça la berere te tant tout se séparer, tout ça na ba comportement ya mabe o ezaki à tout prix je dois remplacer quelqu'un. Ce qui mutu a se décidé quoi abandonner yo, sache qu'il y a encore des choses, des belles choses à venir. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Au côté na libumwa mama na yo. Oro kufa kuna. Menzamba batela kiyo. Obimi. Obeli ba maladi ozokola pendant des années. Nzambe asepeli ko batela parce qu'il a un plan. Oye kokutana na mutu na kimukolo d'ailleurs, hein. Okutana na mutu. Mutu on a faire partie à vie et à un moment donné, il se décide ou alors elle se décide de partir. Ce ne sera jamais la fin du monde, puisque avant qu'il ne vienne, tu avais déjà existé. Mais si quoi l'autre bangi sarabiso, c'est plus la société. Batu ba kolobanini, ba parents soki ba yoki, au mona okumu kubonde la bisika o bazoni nyata ilo. Maman moko singa bina o bonde ya mobali pardon, nandimi mobala bano finga yo moi si lokola yo nani yango yo mabele solo bolimbisanga, c'est ça la vérité. Mobali akoma kofinga ye mabele solo libumu accordéon elongi mabe nana kovana yo mobali azofinga ndenge wana mais abondela ke kaka po aobanga ke bato baoloba dina beta da to. Okoti
prière, au coach va prière, tu ne vois aucun changement. Mais laisse venir ce qui doit venir. Parce que le plus grand ennemi de l'homme et de la femme, c'est la peur. Naobanga. Sans y est-ce que naokoka. Sans y est-ce que bano bakokola. Sans y est batu bakoloba nini. Oyebi ke nzamba na kanda tanga oka batu bakoloba bongo. Sans y est-ce que naokoko bokola bano. Mais bana wana yende mutakotisa bango na libumu no. Eza nzambe mutakotisi. Oui, pourquoi tant d'humiliation? Mais en réalité, l'humiliation peut-être arrive dans ta vie pour te former, te briser, te donner une forme. Te donner une forme. Ah, parce que forme, humiliation, on attend les autres, sur les qui ont eu un amour, et l'eau, je sais pas, au monde, il va les muso mona to basi ale aboni na badi ko publier ba photo na basi musu bazo s'embrasser mi ba musu ba s'embrasser tout ça là pour souffrir. Ah oui, le mariage des apparences parce que ezana libala mususu yo vandi na oyebi que non ici c'est pas ma place mais otika la ka wana komyo batu ba kolobani batu ba sani. Mais pourquoi vivre ta vie pour les gens? C'est pour ça que tozo bala nana no mabe parce que to lingi to kota na mabala ke to umeli na bimi suka pepe batu bazoloba mama bazotuna na kobala mukoni oke kobala moto abongaki na yo te. Donc chance à liboso o yaki na vie o saisir en mbala moko. Surtout après le divorce, si tu t'épanouis et tu te sens plus heureux, cela veut dire que tu étais marié avec la mauvaise personne. Et wanakutu, donc c'est bien ça. Tu peux pas t'épanouir sur donc ce qui, au fait, s'il y a épanouissement après le divorce, ça veut dire que quelque part, Ozaki nassé dans bando finayo, donc babana ko finayo et nzamba fongolio yo te boy na répondre oui nzamba répondre en attendant peut-être à permettre séparation on a pour mutu à réaliser erreur mais là on est tout ça là oyi ba bale belé ko na ope ko zonga ba mabale belé ko zonga parce que nzamba a besoin kaboli bino ateya oyo ateya wana. Mais Nathan wana bosalani tellement ba makambo mabe makasi ke et comme difficile boko zonga na te boko zonga na te oso ko teki da mobile musuna mbetu nesi mobile musuna yambaki ayebi singa bi maman malgré na bana cha makelele mais j'aimais toujours ma femme na bima ina kei mais ce qui m'a fait trop mal ko bima na bima koti mobile la liti na chambre na biso yebi sanga mobali wana po azonga et comme il passe po mutu au côté da mobali na ndako na période de bozaki na ba problème. Donc il faut apprendre à souffrir seul. Arrêtons d'aller nous accrocher na ba bibali to na ba si mususu. Ça n'apporte rien, souffre seul. Luka aide des professionnels par exemple. Luka aide ya pasteur na o ya malamu, pas n'importe qui parce que mutu so ba boyi akoma na diarrhée verbale. Amona mwana mukia beti lisolo. Amona mwana quartier na bango beti lisolo. Abenga noko na bango. Abenga tata mwasi. O explique bano bana ko explique comment na o ridicule ya batu balingi na bango sute. Batu balingi na bango suko yoka makambo na yo te. Donc tout le monde a connaissance où tu vas aller tout raconter. Il m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Elle va boy, azandoki, bonabo, ya. Mutu wana sikotango yozo yebisa ayebi mutu wana. Si akozwa makambo nyonso yozo loba na ye, ake ko yebisa kuna. Et puis oloba makambo wana bongo mena sa mutema ozaka na posa ka zongelo. Azongelo ndeni. Ya zongelo ndeni. Ya. Azongela yo ndengeni. En tout cas, je vous dis, il y a certains mariages où Dieu voit, bateau va perdre intérêt, je vais les séparer maintenant. À séparer, bango. Il y a une Bible quelque part, il dit pour que peut-être ça a un travail. Oh, il a réalisé grandeur. Eh, moi, je suis à Bouye, moi, c'est madame. Oh, non, c'est elle qui faisait tout ça. Bon, là, il y a mobile, moi, je suis réaliser erreur, non, pour que finalement, un jour, à Tchabino ensemble.
Mais en attendant, na temps wana bosi bo fingani banzoto ba mama e fingani. Makambo ya salite tout ça la bosali o azwi mobali na ko unga kuna na zwi na ko. Bon. Kuna okei yaya ba décevoir yo siko komo tala susi mozonga. Oso sali buzo ba yaya. Okokanga makolo te. Okokanga te. Donc, il faut se donner un temps. Et ça, c'est que la relation, ok, na moussous, estime, bakate, moni maman, écoute, un monstre, a attiré monstre na vie. Nous attirons ce que nous sommes. Au moins, il bana basi mingi oyo, batata na bango basaki batirant, hein. Bana, plutôt réfléchir bien. Bana basi mingi oyo, batata na bango basaki batirant, ba dictateur, ba nyo, kolara ba maman bango. Donc, bazaki na vie moko ya frustration. Bana basi wana so bakoli, batiraka exactement mibali baza lokwa batata na bango. Boko melanga awa kina kosi. Osutu kozwi mobali moko azaka kana makambo ya père na bino. Mais ndenge nini boy? Ele yo siko bani ko sa position ya maman na yo, ko supporter, ko sala boy tout cela parce que c'est ça ta vie. C'est les énergies que tu as en toi que tu n'as pas travaillé ça. Et ça finit par attirer cette mauvaise personne-là qui ressemblait à ton père, puisque c'est les énergies que ton père a déposées en toi. D'où il faut beaucoup travailler sa personne. Avant d'aller vous marier, travaillez sur vous. Séparez-vous de toutes les mauvaises énergies. Au moins, ce que tu crains là, c'est que tu crains. Nga maman la ngai, basala nga boy, maman la nga papa la biso nyokolae, mona boy. Tu crains ça effectivement. Mais quand tu vas rentrer dans le mariage, c'est effectivement ça qui va t'arriver. Parce que c'est ce que tu crains. C'est que je crains, c'est ce qui m'arrive, n'est-ce pas? Au kabwana mobile ozo banga na oboko la bala ndenge nini, mibali lelo basa mabe, ya violer ban. Oh yo zo bozo confesser na monoko na yo okozo mobali ya violer ban. Parce que c'est ça qui est dans ta tête. Si tu savais au moins que tu avais un Dieu qui te protège, qui veille sur toi, qui veille sur tes enfants, sur ton avenir, tu aurais confiance en ce Dieu-là. Mais le cause a confiance à tout comme quand la confiance à Yomoko. Bon, au bon moment, tu n'as pas travaillé sur ton cœur et commis récipient moko oeza na makambuya mabe. Et pourtant, la joie, la paix, c'est la meilleure des choses qu'on peut avoir dans la vie pour pouvoir attirer une bonne personne. J'espère que tokomoke na biso na suka. Tokomoke na suka. Boni bisanga. Na moi charge oui comme na suka charge. Donc nous sommes presque arrivés à la fin. Naebi ke to soli kitoko. Naebi te so na tangi ba question na bino ou pas. Je vais tenter de vous répondre. Voilà na ba commentaire. Et nous allons commencer à évoluer avec ce rythme comme ça. Hein, jusqu'à ce que l'audience n'a pas de to sololaka, to saka béchange, oazan a besoin, ya ko benga, ya ko expliquer, ya ko kota na live, après ça peut solo na ça peut édifier quelqu'un. Batoubarotuna, pourquoi est-ce que je fais ça? Beaucoup de gens vont se demander, naïf ça dans ma vidéo. Je fais ça parce que je suis une ancienne blessée aussi. J'ai subi des choses. J'ai un parcours très difficile. J'ai un parcours très compliqué. En fait, je suis l'enfant gâté de chez nous. Dans la souka. Chez ma mère, je suis l'unique fille. Donc, Nazaki gâté, protégée émotionnellement. Bien éduquée. J'avais tout ce que je voulais. Mais quand je suis allée commencer ma vie avec mon parcours, oh yaya, mbanga taba bien. Mbanga taba bien. Batum Souba, oh, Ningolobaka boy, c'est que yo bona boy. Oh, je me bats tous les jours. Même pour vous faire cette vidéo-là, je me bats. Je me bats. Je n'ai aucune vie facile. Mais pourquoi? Parce que que je dois
apporter la paix dans beaucoup de personnes. Pour c'était un combat pour moi. Nando lingate. Oh, ma vidéo, parce que dans un moment, les longues, ma vidéo, ma vidéo, tout ça, c'est pas mon truc. Mais j'apprends ça maintenant pour vous, puisque ça m'a été imposé. J'espère qu'on se comprend. Ça m'a été imposé pour aider des milliers et des centaines de personnes. Dieu a quelque chose. Parce que beaucoup divorcé. Vous êtes tous mis dans un même sac. Basi ya poto baza mabe, basi ya lelo baza mabe, mibali ya lelo baza mabe, basangisi bino nyonso tout. Donc okolo bateke na divorcé, nazana ba problème na libala. Tu peux pas dire ça parce que vous êtes tous mis dans un même sac. Mais loko atoza na nzambe o alandela na détail. Amoni ke ba bwaki ba nyonso tout na kati ya fulu, na ba innocent, na ba o baza innocenté. Voilà pourquoi va créer un terme innocent? Parce que tous les accusés, normalement, devraient être condamnés. Comme cette femme-là qui a commis l'adultère. Normalement, il fallait pas bamber ma banga. Mais Christ a dit, parce que Christ a compris. A compris ma détail. A mon raison, alors, il faut grâcer. Pourquoi la grâce est là? La grâce est là, pourquoi? Parce que même les personnes qui ont fait un homicide, par exemple, involontaire, sont tombées dans la loi de œil pour œil, dent pour dent. Mais ils sont involontaires. Il y a un moment, quand Josué construisait les villes, voilà, Nzambe a ordonné dans quelques villes, voilà, à ça là, Sichem, Hébron, etc. À ça là, ville moko, au bengi ville des refuges. Admettons qu'au Kenya qui quelque part, bundi sur bout par protection, bomi mutu, au bêti coup et suis sika mabe, tant que sika mabe a koufi. Ben effectivement, famille a batouane faut pas koduka, ba bomayope. Et Dieu a dit, il y a des innocents. Josué, tu vas construire la ville de refuge. Et là, nous sommes à l'époque de la loi, hein. Au moni grâce à Nzambe, les bandaka, les bandits, les lotés. Tu vas construire la ville de refuge pour la battu. Oh, le basa ba innocent ba kenda ko senga refuge kuna comme ça les anciens petit à petit vont analyser leurs problèmes pour voir s'ils sont effectivement coupables ou pas. Battu belé ba divorcer ba coupable était. Et Dieu voit comme ça, il envoie des personnes, voilà, pour une bonne nouvelle. Isaïe 61, pour te dire que tu as encore de la valeur. Et même si aux coupables, tu as encore la possibilité de t'améliorer. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Pourquoi il est c'est parce qu'il y a un souci, tout va changer, va s'améliorer. Yo musala ba condamnation, au condamna batu, au condamna ba divorcer, au finga ba divorcer, mais lelo tu te retrouves toi-même divorcé. Au moins, au comment la dépression. J'ai beaucoup aimé la partie où tu avais expliqué l'exploitation financière. Mibali misusu soki ozanaye mbongo na yo okomona yango te, pardon mbadi. To samela makasi. Ah oui, eza peka mibali, eza pena basi. Basi mususu ko aye ayeka koyiba, ayeka kozwa, ayeka kobenda. Mobali mususu ko aye ayeka kobenda, ayeka kozwa. Toi tu ne profites de rien. Et pourtant tu es une source. Il y a un moment où source, il faut se reconnaître. Prochainement, on peut faire aussi un live où je vais expliquer qui est la personne qu'on appelle source. Comment est-ce qu'elle doit se comporter? Parce que deux fois, comportement, la biso yango mais ma biso esclavagiste. L'église est biso dans la passivité. C'est ça que l'église nous dit. Être passif. Mais quand tu es passif, bateau bazana action. Yaya ba okoi sa yo lingo lingate. Bonsoir Herméline. O lingo lingate ba okoi sa. Admettons que Néhémie était passif. Au moins que ba sambana ba tobisha ba nga ba gagner. Donc il faut être
au milieu. Il faut être au milieu. Je suis passif avec les gens qui ne m'ont rien fait. Mais oba attaqué na mopanga. Mopanga ezali ana kobeta pour ma protection. Néhémie était en train de construire Israël, le mur pour que mais basambala balingi te batonga. Yango Néhémie abi koto na tonga, koto mopanga. Quand tu es une source, tu dois avoir les deux. Hein. Ici, tu bénis. Ici, osana mopanga pour ta protection. Sinon, baroboma yo, okufa avant, bako exploiter yo. Et à savoir source à bala source. Yo ke ko bala mutu o ayaki ko luka aide pa na yo ane loro te. O ke ko bala ye bon, si ko ndenge na ko piller yo te. Basi yo ba na makasa ko luka mbongo ba na ba mbongo na bango. O ke ko bala mutu azana etola mobola. Ndenge ni na ko exploiter yo te. O ke ko lakisa e ba mbongo na yo na compte na nga na zana boye avant kuto bala yo ayebi déjà nyonso tout. Tu sais pourquoi Nino Ekoyaki, Israël Ekoyaki, c'est parce que le roi là, son nom est Kiminga. Tant à Yambaki, roi ya Nabucodonosor, ya Babylone, a cotisé na kati ya Israël, pas la kissier, bozuignon, surtout ya Israël, la kissier va sekele, va sekele boye, tout ça là, roi Ézéchias. Nabucodonosor comprend awa richesse ezande lolenge boye ntango bakendaki nzambe atindi prophète ayebisa alobi omoni ndenge olakisi basekele oyo balakisaka te barichesse akati obimisi yaya yebaki bakoya kozwa na bowumbu mais na époque na oyo bakozwa o te omoni bato mosusu bakefutelango nini yango omoni ke yo ozolinga motu oza source mais okolakisa nyonso oza nango nana bandako nana bavoiture moto ngo olakisa bon mobola ndenge nini yango akangama na yo te akangama yo mpo aza na besoin azwa biloko oyo eza pa na yo. Donc il faut avoir un certain comportement. Il faut avoir un certain comportement, surtout biso basi. Il faut avoir un certain comportement. Il faut faire aussi un choix. Pourquoi est-ce qu'il y a un choix? Pour la ligne, ça va permettre que le choix est là. Nous allons permettre choix ezala po oluka eloko oyo ebongi na yo mutu oyo abongi na yo mobali oyo abongi na yo. Ce n'est pas tout homme ou toute femme qui est mariable pour toi. Mutu oyo tamuso abongi na yo te mais akobonga nde na mutu musu po baza même catégorie. Mutu bakwiti ko so abali mwasi na bakwiti mutu otungisa mwinga zate ya na pokwa babeti mbenda balangwe basepeli basali makambu lobi ba continue. Mais mwasi ya kwiti akendo bala mobala sa na kwiti te simba te. C'est comme ça, voilà, que Nalingi to créer communauté moko tozo réfléchir beaucoup sur ces choses. Ba makambo eloba makate, ba makambo basololakate, qui est ma belle, tu sauves des vies. Effectivement. Maman, je viens de très très loin. Maman Bébélé, on a partagé à casser ma propre vie. Les erreurs que n'a celle. Moni Moutuloko là, comment on l'appelle encore? Le roi avec la sagesse et Salomon. Pourquoi est-ce qu'il a écrit tout ça? Bah, Proverbe, bah, Ecclésiaste, une partie des psaumes aussi. Pourquoi? C'est parce qu'il a tout fait. Il a fait beaucoup d'erreurs. Et ça l'a permis d'acquérir une sorte de sagesse pour couper Sarabaninga. L'homme sage est celui qui apprend des erreurs des autres. Mais l'insensé attend que lui-même fasse cette faute-là. Donc, il s'est raboué. Mais erreur, on a sali. Tant on a bête le monde solo. Il est cool en balamoko. Ma cambo na ebisara bino ezara vie à mon puté. La plupart, c'est ma propre vie. Na sala ba bêtise ba buzo ba ya ndenge na ndenge donc on a penake zuba dimkentu.
moi si ya zoba mais yo lelo ozobenga ki naza sage mais naza sage pour la sala ki buzoba na yo ki moto ndenge tumbaka na leli ma ya miso bimina ya makila mais na nzela nango nazwi mpe mayele mpo moto wana yango efasone nga epesi nga mayele perception makambo la connaissance des gens cette souffrance là et ça m'a permis de devenir ce que je suis et je suis une battante, une combattante aujourd'hui pour sauver les miens et les miennes parce que moi, je vais mieux vous comprendre si moi-même je passe par là. Si je ne suis jamais passé par là, je vais raconter quoi? On se comprend? Nzamba ko benga mutu te na ministère moko boye soki ye moko aleka na problème wana te. Soko ozwa ministère à guérison, ça veut dire que yo moko faut comprendre grandeur peu profondeur ya guérison. Soko za na ministère et la restauration en famille, c'est que yo moko le kanaba problème pour restaurer les familles. Sinon, tu ne comprendras pas. Ah oui. Ngai pe nazaki na sac na lo ya batu oyo. Mais batu a nini, femme seli, a divorcé, oui. Mais aujourd'hui, quand Dieu m'a donné des chicottes de partout, c'est comme ça que j'ai réalisé que, la vie, il ne faut jamais juger les gens. Hein. Et c'est maintenant mon tour. C'est mon tour. Regarde comment ça me fait mal. Je suis en Allemagne, exactement à Berlin. Évidemment, au numéro sur lequel icône ya WhatsApp, tu cliques, ensuite tu envoies ton message et on va se parler. Donc, voilà. Et quand Dieu a commencé à restaurer ma vie, c'est ainsi que j'avais promis à Dieu que na côté les mangas mon côté na côté les manabatu ebele parce que tokolo bakina mutu mo na kufaki ba bomenga na kufi na omona sous sans sa vie je commence à demander la mort. Si je vous montre ma photo 7 ans passés ou quelque chose, 2 personnes différentes. Mais ce qui est bien plus beau et puis mutu abetio nzete na mukongo wana mutu abetio meli okufi ozomona ndenge olamuka te bobundaki ensemble bosomi mapango me abotoli ba mapango asali boazongisi botikali maboko pamba abomi oyebi ke osili oza swelo omote azwi yo manga alieyo fiba sisi amoni eloko eza susu tale abwaki mais ayebi te mystère oyo ezaka na kati ya kobwaka wana parce que okende obwakama na mabele okundami nzambe oyo ayebi yo akosekwisa yo mais akosekwisa lokwa manga te boyebisanga akosekwisa lokwa nini akosekwisa yo lokola nzete ya manga pas lokola manga la mangue, non, ce ne sera plus ça. Akosekwisa yo lokola nzete ya manga, nzete ya manga wana eboti bitape ekomi kokoma ndako ya bandeke bazosala banina bango bato bazoya kovanda na se ya nzete manga bazozwa mwa mopepa kitoko ezobongisa environnement. Mais le plus important c'est que saison par saison manga wana ezobota mais mutu abwakaki yo étant que une mangue. Pourquoi est-ce que tu pleures? Babwaki yo pose à la multiplier. Babwaki yo po okoma eye kamelo. Yesu abina pierre que sur cette pierre je bâtirai mon église. Babwaki yo po revivre la nouvelle naissance. Une nouvelle toi, un nouveau toi, la meilleure version de toi-même. Ah oui, hein, mes chéris, je vous love. Donc, voilà, dans mon commentaire, mon normalement, la vie a boué, qui 3000 personnes ou plus, connecté et ça, la bien ma casse. Ça viendra, sa fille, ça viendra. C'est le faible commencement, on appelle ça comme ça. Parce que ça n'a pas live, mais plus vous partagez ça, plus vous en parlez, 1 année ou 2 ans
après, ce ne sera pas la même chose. De toute façon, je ne me dérange pas. Puisque quand je sais que deux personnes seulement, basui par Nabango, ça me suffit. Mais ceux qui un jour plus, Toto Salango, plus habitués de y, cela fera que Batebele Bakouyeba et Rosala que Batumingi Baroko tapé Bakouyeba. Mais en attendant, je profite de cette petite audience pour vous donner ce que j'ai. Ben, je vous aime. Tu es où? Ah, ok, n'a répondu que déjà. Merci beaucoup pour la présence. Alors, prochainement, tant que Rubenga, Torolobesu, Marambaki Toko, Yakitoko Makashi, pour nous perspective Yasika. Je suis là vraiment pour les personnes qui se disent rejetées. Ngana lobara muto aza bien kota kana ba live nangata ta la ba vidéo nangate. Muto aza bien ta la raté ya. Parce que docteur aya raté pour na bato baza bien docteur azoya pour na bato baza na malade. Alors les personnes qui sont malades, bango ne mutu ba koya pe ba ko comprendre makamni na oloba. Mais muto aza bien à comprendre ngate. Muto a vivant Marambebele à comprendre. Et Dieu a tant besoin de toutes ces personnes-là. Bazolela, moi si moi bazolela mobala tiki ngai, na kobokola bana ndengeni, papa na solo na papa moko, moi si atika ina bana 4 bango nyonso ba autiste. Oh, ce monde est méchant. Ce monde est méchant. Mais papa wana, amtamso omona suwa sambela ndenge ntamona kinzamba ina non. Papa na ebité kaza na force koleka yango azoleka na ba étape ndengwana. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément pour votre présence, pour la fidélité jusqu'à 7 heures. Mais sachez que vous avez reçu quelque chose de consistant, puisque l'homme a besoin de la parole. C'est la parole qui sauve. Bon, on a besoin de bon côté. Ni besoin de pierre bon côté. Ni banda ni ba voiture, mais bon, on a besoin de pesa bino liloba. Tant liloba quand on a 4 nabino, yangonde et kosala ke bozwa kimia bozwa mayele pe façon, voilà, il y a ko continuer pe kosala ba mbongo wango. Pour mutu aza besoin yoka ke loko yango ke batan vandi na environnement o ba yokisa ko kama ma bien te. Mobali moko finga ko banda tongo ti pokwa, mwasi moko finga ko banda ti, c'est la sorcellerie. Parce que Nzambe yebi ke mutu fa yoka ka yango mona na kati ya Bible ba bi 365 fois. Balobi, ne crains rien, ne crains rien. Pourquoi Dieu permet que ba coach ba comme belé? Parce que le coach est là pour, pas pour juger, pas pour condamner, mais pour comprendre la personne, pour l'encourager, l'assister. Mais dans les églises d'aujourd'hui, on nous juge là-bas. Hein? On nous juge. So, ba juger. Mais ba yebi makambi yo moni kuna. Oh nga mobali na bala déjà tout ça na kabwana 5 fois. Ba juger. Mais peut-être que vous avez besoin de moi bien moi compréhension. Mutu muso akobenga ngo mwana vani na 2 heures na téléphone na lobi na ngelote. Mais na yo kikai koyoka wana et soulager de mutu. Mutu aura toujours na besoin d'approbation. Nalanda Oprah alobi na ka mwana yamba même ba président batande na ndenge do bata pouvoir. Mais ce qui m'a étonné à la fin au monde président et oluko ke ndeni na sala bien. Donc président azoluka na PC validation. Donc il y a que validation. Donc que mon Dieu vous bénisse, des gros bisous, une bonne nuit à vous. Bye.